Karine Mokonzi a décidé à Balamundele. Bandeko, Chinois, Botindaye a raisonné vraiment mouké to aluka ayeba Mindele ndenge ayebi batu mwindo. Karine aza na Belgique. Soki na koloba na bino parce que na landi na chaîne ya ba Belge. Likambo balobi po na Mindele ya sexe masculin, en tout cas bandeko, eza vraiment choquant. Yango wana bango tango bazolo bango po eza betide basali esalami sikoyo na landi yango semaine kaka o eleki. Soki oza na retard otalaki yango te kende kaka na chaîne oyo ya Viva Cité okomona makambo yango okoyoka yango na matoyi no mibale. Yango Karine Mokonzi lokola za déjà na copain Mundele ebongi a raisonné vraiment millions de fois soka ninga bala Mundele. Mpote ba papa ba mama bandeko, mpote ba rando na ba randonnette, mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mpote ba jeune garçon na ba jeune fille, mpote bana mike na ba bébé, mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, oyo nazokosa bino te, nazoloba na bino ya solo. Ngai lobi na kanisa na tambolaki, pona na vérifier muke, likambo oyo elobamaki na chaîne ya ba Belge, soki po balobi likambango, bamoni yango sikoyo. Donc, na 2021 oyo, basilisi banquête yango, eza confirmé scientifiquement nanoté na niveau international, mais na ba chercheur ou basalaki banquête wana, balobi oui, eza confirmé. Mais likambango, bango balobi, bamoni yango sikoyo. Yango lobi nga na tambolaki. Ponga pe na meko vérifier ko solola ou bien kotala soki na komona ndenge nini lobi nazala kaka na ba Mindele. Atoka na moni yango ebandi sikote ebanda kala. Karine Mokonzi faut raisonner. Moninga na ye Jeli Show aloba akobala Mundele te alingaka ba Mindele makobala Mundele te ye kaka kobo. Bauta na équipe nationale Jeli Show pe ba traité mabe na mibali wana foto lobango ye muta traité mibali bien. Apesa bango nyonso. Alors sikoyo Karine Mokonzi fa tuna Jeli pona nina boya ka Mindele. Akoza na raisonner. Mais oyo nga nazoyebisa bino eleki na chaîne ya ba Belge Karine Mokonzi aza na Belgique. Ba Belge balobi biye bavandeli yango basi na mibali balobi boy. Résultat epesami na Belgique. Bana mibali ya sexe masculin. En tout cas bandeko esalinga penza nzoto malili. Mutali boso na kanisaki ezali Karine Mokonzi. Oui, mutali boso na kanisaki Karine Mokonzi. Soki na kanisi nazomi kanisa nanu to nazomi tuna pona mituna ke yango Karine Mokonzi azala na boule te ka obala Mundele. Mais bon brusquement akomi na boule abala Mundele. Bandeko tango nazolobela Mundele faut différencier. Mindele o babotami na Europe o bazoloba surtout na Belgique balobi. Nazoloba Mindele o babotami na zite o babotami na Afrique te. Donc Abedachou déjà bolongola ye na groupe ba Mindele. Abedachou soki Karine obala Abedachou oh
wana Alléluia. Abedashur abotama na Congo na Ngaliema. Azali Zaïrois. Po abotama na époque ya Zaïre. Na ebite soki andimi pa koma Congolais. Po ba Zaïrois mususu bandimaka batikala kaka ba Zaïrois. Alors ye longolaka déjà Abedashur. Nazolobela mindele te kaka po aza mundele. Non. Mindele oyo babotami na Belgique n'Europe awa. Selon ba Belge bango moko malobi yango. Ngai te munazo fondango. Donc Karine Mokonzi en tout cas akanisa malamu. Po mindele ndenge balobi na chaîne wana ba mindele oyo ya mibali bazobota masikoyo bango nyonso baza na biloko mukie bakozala pe na eloko ya mibali ya mukeleke te. Boyoki bien sûr bolobi ke Karine azobala ba bebe bakobota masikoyo te. C'est vrai. Mais bango basali tidi sikoyo bamoni yango sikoyo. Ngai lobi moye salaki makasi na ke na mai moko ezalaka kaka pene na ngai awa na koko kendango même na makolo. Soki bobeti na internet bokomi L-O-B-A na U oya union. Hein? I oya U wana. Bokomi bongo, bokomi naturel ou bien nini boy. Bokomona ekolakisa bino mai moko fleuve bato basokolaka na zamba moko eza wana bato batambolaka sans bilamba basokolaka pe sans bilamba. Nga pe nakendeke kuna. Liboso na tiaka ka vraiment te. Mais lobi na kei na tie voiture na nga na parquet à partir à parking okokolongola bilamba o tie na kata voiture na tie. Na koti wana na restaurant ya mitakala bien sûr eza pe en plein air terrasse po bafungoli ya ba terrasse. Na meli mwa ji wana na bando tala kaka bato bazaki pembeni na tali ba papo bazana bana na bango. Bon, bana mibali na moni vraiment te na moni ya basi. Na pusani mwa muke wana na moni bana ya mibali mais bana mibali na comprendre te balati bango bakupe. Kaka ba papa nde baza bongo. Na katisi na ngambo pont, po eza pe na pont, o katisi na ngambo eza na mwa île moko boy. Kuna ba jeune bazaka ebele, ba papa na ba mama bazalaka vraiment te. Bandeko tango na moni ba jeune ya ba 20 quelque, ya ba 30 quelque. On dirait ba simbisaki ba biloko. On dirait ezate. Mais na lobi belge azoloba na retard ou bien ndengeni. Soki natali bana oya ngai tango babotama na ba 12 ans déjà ozomona oh mais sikoyo natali ba wana bazobeta pe bale bazotuna nga peso ena kota na bale na ba ngabite ena sukula azotala ankolo yango na moni pe mai yango etondi kaka na bana basi bana mibali mususu si ba comprendre va bakima etondi ko tsikote koma ko tonda kaka basi na basi yango na Karine Mokonzi faut a raisonner bandeko faut kanisa malamu soki eza nécessaire abala mundele po makambo banda kala ata ba belge balobi lelo bana na biso bato mwindu bo mitungisa te naza sir bazobota makaka na mundele pe oyo abota en Afrique to bakoko ne babota en Afrique c'est possible po ba belge balobi ezo dépendre na biloko kolia ngate muna lobby eza nango wana na internet po soki eleki na TV ekotaka internet bokende na chaîne na lobby bien vivacité soki bomoni yango na oya TV te bokende na oya radio boko yoka yango balobi bien na lobby te ke eleki na mois ya avril non eleki kaka sikoyo na mois oyo kaka tozali ya juin ezaki na le premier ou bien le 2 kaka sikoyo yango wana
bokende bolanda bokomona soki le 1 le 2 te wana bokoti na mai bobandi na le 27 ti le 2 juin boluka kaka partir le 27 mai ti ba le 2 juin bokomona yango bokolanda yango bien balobi eza confirmé yango baleki nango na chaîne baloba biloko de plus en plus mikie bana basi koto baseki mena koseka moko ya mawa pona bana bonga basi alors Karine Mokonzi bo en tout cas ba chinois pona yebi Nadine Mukende oloba ni nango te bo akoloba pon sait jamais mayele nenengeza Nyao Suzuki akoloba pe ou bien akoloba te mais bango ata ba lobby ba ba ko sala intervention ba ya toujours na molimo mosanto bisika wana on dirait molimo mosanto mutamando sasa abando pesa Karine Mokonzi bilengi yemo Karine Mokonzi soka sepela kinae ala la patron basala un mois na kati hotel wana en tout cas faut la féliciter kaka parce que wana za likambo sérieuse Karine Mokonzi a lobby bien à Rolanda Lokolo Majaki elle a quitté 30 ans ya mariage ou bien plus ti mukolo mobala kokufa alors botala hein Majaki na Karine Mokonzi bazata imoko te Majaki za 1m54 c'est que côté kuna pe azana ba centimètre ya mukuse comme atakute eza kufungama mais eza mulaite mais ya Karine Mokonzi eza mulai ozo comprendre siko na kati lokwa eza mulai ateza ya kokangama soka che huile ne wana zaka nango wana exemple achango pa ya patron ou bien achango pa papa robot po ngana sana oya collection ata na bombi batutu bayebi alors eko koma ti na suka eko pesa ye oya lingi ndambo pe ko tikala donc soka vani nango 30 ans vous allez toujours rester parce que na libala na bolingo na tango kala ezalaki pona kobota kosala bana mais na mukola lelo ezali 60% puissance à libala o egardaka libala ekendeke bien eza 60% yango bilengi yango wana Karine Mokonzi a raisonné pour bala mundele sans osala aventure j'ai li shobisi koza bravo tant molimo mosanto ekote la kio mais na kata Afrique du Sud na ndimité bango bazane ti européen bango babotami na Afrique bakoli na Afrique bale biloko ya africain j'ai li show ekokoza la raison mususu mais j'ai li show soko moni mundele no bala champagne azalaki bien na mundele na e po bazoloba eza ça dépend ya biloko kolia o toliaka na poto na o baliaka na Afrique biloko mutezo sala bana babotama bongo mikoleko ya bazo risquer abotami eza kotute bokanisi ka mutolo nzoka mutolo te eza penza yango me mutolo nga papa robo na sala nini na sukisi awa na ke kotala yenga ya collection ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.